Machi Kasongo Machi Kasongo. Bon. Hé, garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV. Chaîne ya Nguya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Mati Kasongo Matkas de longue date. Comment tu sais? Aïe. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous me suivez, fidèle ami internet. Très ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Greta Mandou, votre humble servante, que vous aimez beaucoup regarder, que vous aimez beaucoup vraiment regarder. Donc nous sommes sur la site Mati Kasongo, c'est la site dont on vous donne des informations sur la musique, sur le football et puis pourquoi pas la politique de notre pays. Fidèle ami internet, comme je vous ai dit, je suis devant l'hôpital du Cinquantenaire. Nous sommes venus prendre le corps de notre papa, Simaro Lutumba, que vous le connaissez très bien, l'icône de notre musique, le poète Simaro Lutumba. On est là à la morgue, le corps n'est pas encore sorti. Papa Koufa qui boye corps et outil on a Paris et hier dans Cinquantenaire, il y a qui depuis le mercredi, maintenant encore et qui va exposer en haut dans palais du peuple. Tout ça vraiment belé pas na Congo, j'espère que ba na poto pe bazolela ba yé bazolela vraiment papa na biso papa Lutumba. J'ai la mi internet quand on a bisara bino vraiment biso na Mati Kasongo TV vraiment MK TV to peut toujours information bien information kitoko. Merci beaucoup fidèle ami internet. Tout ça vraiment devant l'hôpital du Cinquantenaire biso to ba mambo. Solo nous parlons avec de preuves. On est devant l'hôpital du Cinquantenaire bomoni ba na Congo, ba na tout ba yo papa Lutumba ba yo la papa Lutumba. Sans oublier mon caméraman célébré mon poussé à Talo, mon papa Mati Kasongo. Donc je t'aime bien mon papa. Colonel Blaise Kassou, je t'aime beaucoup mon papa. Donc Tolela papa qui est l'icône de notre pays, l'icône de notre musique, le poète vraiment Tolela. Congo Zolela, Banamikie, papa, Mikolo fidèle ami de Mati Kasongo TV. Je vous aime énormément. Boza ebele ba musicien baza awa ndeka na ebisa kabino ba comédien ba tu ebele ba sportif baza pona koza corps papa comme on a parlé du peuple. Donc on a Mati Kasongo to pesa bino ba détail nyonso ozwa na morgue tozo kende nango ti na parler du peuple. Donc on a parlé du peuple to la bino ba image et puis to kende nango ti cimetière. Merci parce que bino boza ki ebele Yolanda bino Yolanda biso donc et ça Kalaté to la Sabino. Merci célébré.
Fidèle ami internet de Matika Songo TV, ndi na bisaka bino toza devant l'hôpital. Oh aza moko ya ba congolais azolele sali pasi. Oh lela vraiment papa na biso ikone na lobi papa bonjour. Bonjour maman. Comment on a? Comment on a su le faire? Papa ba Matika balandi ya Matika Songo olanga yo papa kufaki. Yo aza na mort ya wa. Impressionnant par rapport à papa ezali. Toza biso nyonso na bandeko omona toyebela ndipona Olanda. Papa talaka azaki grand artiste. Ayebanaki monde entier abeti toyoki da sali ato atiki biso na moment nde to perdre asati na moment akufi ba les condoléances bali to les like to merci vraiment donc concernant la RDC bana poto ba olanda biso ko ba yedi ke bana poto ba na Congo ba kulu na ba banga même ko ya na morgue basuki banda biso ba yedi ba osela na palais du peuple yebisa biso na bana na bato bazo ba bino boyi précisément ko na papa Lutumba to boye ko bangisa bato non ana téléphone na esa ki na ya cher abanga te vous êtes là pour l'encadrement parce que la papa eza bongo te biso toye pona olela papa et benado ndo eza bo pona lati linette mais moi miso de ese bomba mina kata linette donc ya moi miso par rapport à la mort ya papa na biso Lutumba bon par rapport à la mort papa na biso Lutumba donc eza émotion mo esali biso bani na kata Congo on pena zaki monument vivant donc monument vivant mutola un lobby de makambo sala mi journée kufaka aloba ke mukolo kufaka kebeta mais jour akufaka venema sala mai kakebetaki beto aloba ke mutune basala mukolo kufaka basala monument mais yena akufite basu mutune basali monument yango to monika papa ke azali prophète et musicien mais na sepeli kaka ndenge chaîne et na kata 51 kozwade papa Lutumba esali kitoko pona bana Congo mais bato bana mboka ba Belgique ba Italie ba France ba nini ba internet so ba confirmer pena que toye la papa na kata Congo mais esali biso ka pasi eloko to représenter que to bigaka Congo la mai na yo ya miso okolela masumu na yo na moi ya simba ngai na nzoto maboko maya matoni makila ya motema na nga ozokisi kotubi nga ndelikonga kende basukola yo maboko epai ya sango na obenito Papa Lutumba, bonjour. Bonjour. Papa, on est devant l'hôpital.
date de cinquantenaire toyozwa ebembe ya papa na biso Lutumba pression par rapport à la mort parce que toza na chaîne Matika Songo TV partout na poto bana poto boyoka yo ko expliquer naza na posa na ba musicien mingi ba na souci ya papa ba basanga na balela papa ba na souci ya moninga na bango mutu moko tazanga na matanga oyo et ça fait mutu nyonso tout que moninga bazalaki na bango elongo akeba lela ina mawa komona bino ebele boye bato ebele baobanga bana poto baobanga ya peut-être kuluna bokoyiba bango basaki banini oyebisa bana poto moko bango ya bazala lese to babanga te baya tona souci babanga te baya mili bezati toi mwana oyo bato oyo bayana mpo na souci baye koyiba te baye mpo na souci. Merci fidèle ami internet de Matika Songo TV. Bino bomoni bana poto bozo banga po banga te vraiment baza ko na sécurité bayole la papa na bango vraiment. Donc ba image nous sous ya na radio. Merci célébrer. Voilà na idéologie toujours ya MK TV Matika Songo TV. On va vivre la chaîne ezali ko toi na face toi na mawaleka de bisa bino fidèle ami de Matika Songo. Devant moi je suis avec Otobenga Koko ya papa Lutumba Simaro. Koko papa Lutumba Simaro tozani ana morgue avant tout d'abord to banana ko papa Lutumba Simaro azape musicien au bete la biso moi musicien il est allé la peine loyem. Bonjour papa ozako ko Lutumba to yebi kombote pesa balanda Matika Songo na sala bango lo moi papa tout d'abord pesi kombote bon ngako na zier Lutumba ngako na zier Lutumba mona o papa atikeli masolo la kati ya famille ninga olobezate papa lobaeka makolo na kokufa kake ekobeta jitatima yo lobelaka bato maloba na ngai esuka moto na ngai bakamata basala monima soki mopaya ayeba lobela ye ntango bambanda bakosepela basinga na tiki antuka toza na mawa tobetaki lobi yango toye tobimisa papa tolela ye na kimia oza moko ya famille Lutumba tolingi juste toyeba bino na bino ba musicien eza ndenge nini baye ko console bino baye na famille to ebele kaka oyo tomoni awa baye kaka na morgue po tomona bango pe kaka baye matanga et tout mais boza na consolation vraiment ya baartiste tu na famille bazoya bon baartiste papa Lutumba azali papa na bango papa asali mingi na musique tozalaki na bango pena tout le temps mokolo bazwaka sango wana en tout cas ezalaki pena défilé baartiste bayaki na palais po papa Lutumba na oloba oyo azoya kolelisa yo koyoka na ye mawa te lela na ye en tout cas bayaki pena na ndako. Merci papa. Jour à liboso oyokaki ke papa Lutumba akufaki esalaki yo ndenge nini en tout cas ngona yokaki papa wana akufaki en tout cas esala ngai pasi po papa wana oyebisa ngai kaka il faut kozala na bolingo soki bolingo eza te moyen botambola eza te na bolingo nyonso papa alakisaki biso kozanga ye en tout cas esala ngai pasi mingi na motema souci ya makasi. Merci beaucoup fidèle ami internet bino moboyi na morgue ya cinquantenaire nde toyebisaka biso tolobaka avec de preuves donc on est toujours là ba image ma mosusu. Voilà, merci fidèle ami internet de Matika Songo, vraiment toza vraiment na pasi na idéologie kaya olela papa na biso Lutumba. On est avec le porte-parole de Wata Dadimoula tozane avec lui tolobela mama mukesi papa na biso Lutumba o atiki biso. Je vous rappelle que tozana morgue ya cinquantenaire vraiment. Bonjour Greta, bonjour na bandeko tout aux occasions Olanda biso voilà. Merci beaucoup Dadimoula concernant la mort ya papa. Impression pour la mort ya papa. Là ça vraiment un sentiment. Comment ça sentiment lié ezelo moko ya mawa ya pasi yo za na sentiment pourquoi? Les leçons qui peut-être que Dadimoula kufi zala na mawa. Parce que na réalisé nous sauté. Oh non, artiste moko na no boye o asili sino makambuté akufi zala na mawa. Mais la personne comme papa Lutumba na mawa te na nesengo parce qu'il a tout réalisé. Amoni tout. Amoni ba kokolo amoni na ba innos bi na musique donc il faut que tous à la naissance azo ba médaille tout o ba tout baswaka na mokili abeti musique oyo ekoti partout au monde parce que bisanga mutabon na za na mawani donc oui na ndenge famille ouais papa kei tout le monde a sous papa te boy mais na ndenge vraiment ya makambo la réalité des choses ata bana na ye bon oui papa kufi mba za la kanese parce que papa Lutumba a tout fait
Vraiment, toyoka moi barima concernant la mort et papa organisation ils ont des organisation normale parce que barima rezali organisation vraiment bossali yango mo boulot or papa il fallait vous les musiciens non organisation wana eza na maboko ya nani ta ba musicien ta la preuve année c'est Olivier Paulin Mukendi qui est le coordonnateur tu vois donc voilà il y a des coordonnateurs ba pesiango na maboko ya ba musicien té bien que quelques musiciens sont là bon voilà il faut que tu vas la kaba mona bon je suis pas là pour critiquer ou encore na lobaboui bon voilà ba o baza wana ba ebi o bazo sala maintenant concernant papa na biso yoza porte-parole ya wata tant to mona yo to moni directement wata na donc koya awa na morgue déjà bokenda na ndako to boya kana morgue bola kisa biso ke boana mawa to mona boye na ndako bo consoler famille ya mowei to ni na émission ngana na mawa tenga na ne sengo mais ko consoler bango ko mona bango ko na ndako oui déjà yeba que artiste et musicien na biso chef d'orchestre Mishka avant d'avoir déjà même avenir na papa Lutumba donc ato ye matanga te ye na kota na Mishka ozala sincère ole kawana bon wana pesa na moni na roya pa na yo na fête to na roya et pas na yo na mawa cela ne prouve pas le vrai amour voilà OK le vrai amour eza na motema dès son vivant est-ce que ba o nyoso baza eza na organisation eza na nini est-ce que banda okende kota la papa Lutumba voilà, nous autres peut-être on a au Kita la papa de Tumba. Merci beaucoup, papa Lobi. Abandé kokende, pas vani baza venir mon kona nushka, comment on nushka c'est ça directement consolation. La limouya. Koloba mukie na bao bayaka matanga surtout biso ba chroniqueuse, binopé, ba musicien, yoza porte-parole. Toyaka juste kola ki sa bilamba na babiema mo ya bien te poto yo le la mo et toya toujours comme monisa. On lo banini par rapport. Déjà bilamba tout là tarana na Kinshasa. Tout là tarana bilamba peut-être basombeli biso na sol batindeli biso ou encore mutu moko uti poto aye akabeli biso babilamba eza pasi okoti moti 200 balles na yo sombi ilamba na magasin awa to na ba mall te to na ba shop te donc to tika kokosaka ke non ye lati non lata na ilamba mwindo ye na yo voilà to na ba shop te ke to kenda kosomba bilamba na ba shop na banini et d'ailleurs bilamba eza ba fitilitaire au sakanate. Est-ce que le président va taper assister qui peut la morgue parce que tout le monde est yo moko évidemment faut tout le monde na zanga mon côté ce que mon déjà mon associé c'est que mère na ya ça donc ne te dérange pas dans quelques poussières de minutes au monde à Bogaoya. Merci beaucoup Balandi Matika Songoti. Cher ami, toujours na idéologie ya mawa ya olela tozaka na morgue na ebisa bino o aza bembeli na nga oyo aza musicien ya papa na biso Lutumba aumeli vraiment mingi et puis bobo sanate aza répertoire vraiment mobimba boyo kabasson. Bonjour et puis bonjour toza na morgue ya tozo bende ya papa pour que exposer on a parlé du PP ebisa bandeko ya MKTV pardon bazolanda yo l'émotion nous allait dans autant que mort et papa. L'émotion allait makasi comme on a papa ya nengwana pe baoba ya nengwana monument ya boye ntango alali boye eza mawa tokozwa moto boye eza su pasi toyebi te nani akoya su remplacer moto boye eza pasi biso ovandi na papa otro tovandi na ye pendant 16 ans tomoni esengaki tomona alakisi biso esengaki alakisa biso surtout likambo ya nzambe bolingo ya nzambe alakisa biso kaka priere kosambela kolingaka nkombo ya nzambe mingi na monoko kokoma nzembo koyemba nzembo faso ya koyembela yango na ya kokoma yango ma toyekolaki basouvenir eza ebele vraiment basouvenir eza ebele esali mpasi mawa fidèle ami de Matika Songo awa toza vraiment et puis osali combien de temps veut dire omumeli na papa osali combien de temps na papa 16 ans kouta ya papa ntango bachakembo batikali ntango papa ayaki nde biso bachanteur ya liboso tozalaki biso bepine tozalaki bachanteur ya liboso ti papa ekotika guitare tobeti 70 ans tobeti 80 ans papa tiki guitare
déplace makambo mosusu eyaki wana ndenge akei aketika biso na poto ndenge ezalaka yo oza répertoire ya papa balobi musicien alelaka na loyembo yebisa biso betela biso na eloko moko mais moi j'aimerais avo beta bamisusu comme tu es la répertoire de notre papa Lutumba oyembela biso nzembo oyo papa na biso defe madilu pakufa que son âme repose en paix obeteli biso wana nsima obeteli biso bamisusu telema kumpanda tobina rumboyo koboya te eloge ezali nango demba nalingaka moto na yo ezalango na lipeka nanga mwa lisolo na litoyo basouvenir yango wana baveni jango bavi bazwa bazwa formation mpe kaka pa papa Lutumba papa nsima alakisi biso tro toyembe mingi bamaya bavel kase mayanga nake maboko na moto makambo matondinga motema nakomi kotanga mikolo na misapi nakomi lekobanga wana liboso tozalaki matata ezalaki kaka boye soki nafungolaki miso te olingaki yo boyanga maya na misulolemo nazoki makila masangani na so ya monoko mosusu na bwaka mosusu na mela nakomi na balu te bana eleki osengaki divorce obandaki kaka boye donc basouvenir ezalaki ebele na misusu ebimi te papa yave ozali solo ndeko bondeko ezali te bozala tata moko mama moko bondeko ezali te bozala se ekolo moko tozali biso nyonso bana ya kongo papa yave komona papa na biso na nzembo mwana alobaki ke mokolo na kokufa kaki kobeta moto nanga bosala yango monima concernant na parole wana tomonaki ke esalemaki bokoyembela biso nzembo wana ata mwa moke parce que eza nzembo oyo mpenda tokokanisa ngo tozolela ngo wana refo ya mabele mokolo na kokufa kake ekobeta litachima olobelaka bato maloba na ngai ya suka moto na ngai bakamata basala monima soki mopaya aye balobela ye nsango bambanda bakosepela basinga na tiki bafamiye bakosepela biloko nga na tiki binemi bakoloba apusaka lofundu ebembe ya soso matanga te nalanga nzembo nalanga makambo mabele lavi na ngai oya bayake falanga nasalaka ya mbenda na likaya mwasi aboya ngai kasi kopo ya masanga te etoko na ngai nasomba mpo na kiliba tokoluka tosipa miso ntongo etanela na mesa nakolataka kilokola simaro mpo nayebi ye mokolo tokokufaka tokendeke na dra ya mpembe ata ozali riche joe voilà pasi mpe mawa oyo vraiment aza répertoire à papa voilà raison pour laquelle vraiment toyebisi abetela biso makambo nyonso boye abetela biso makambo nyonso oyo bomoni toza toujours awa badimage mosusu on se retrouve juste après merci beaucoup merci monsieur je parle pas en anglais ni en russe Chef, s'il vous plaît. Tiens là. Odilon.
Le nom du groupe, Eric Paul n'est autre que le fils de feu, John Boy, qui avait évolué à l'époque aux côtés de Feu Lutumba de Maneno Simaro. Messieurs les membres du gouvernement de la République, mesdames et messieurs, voici comment se présente notre programme en rapport avec la cérémonie du dévoilement de la plaque dédiée à l'artiste musicien. Faites place s'il vous plaît, chers confrères. Caméraman, s'il vous plaît, faites place. S'il vous plaît. Les députés nationaux et sénateurs, Excellences, la grande famille artistique de la République démocratique du Congo, chers membres de la famille biologique de l'illustre disparu, distingués invités, ils vont observer. Lutumba fungola miso kotala ndenge mokili ezali kolela yo batata bamama mpe bana ndenge tozali kolela yo kolela na biso esili te. Alors qu'il lui fallut immortaliser son patron, son ami et complice, le poète Lutumba Simaro, dut exploiter son génie artistique. Et c'est avec les paroles sus évoquées que l'illustre disparu rendit hommage au grand maître Franco Luambo Makiadi. Cet hommage qu'il a rendu de la plus belle manière que puisse faire un artiste à son grand compagnon de lutte. Nous ne lui rendons ces jours dans ces prestigieux et historiques cadres considérés par la communauté nationale comme les mémorials des artistes congolais. Je citais la place des artistes. Honorable Excellence, maintes fois le Congo a vu tomber du baobab de sa flore artistique et culturelle, occasionnant ainsi de grandes pertes certes, mais distinctes les unes des autres. J'ai cité Wendo Kolosoi, le Grand Calais, Jurard Madiata, Lucie Eyenga, Mundele Ndombe, Chitenge Sana, Grand Maître Franco et Ballet Mondial, Mutombo Bridge, Abeti Masikini Pongolov, Seigneur Tabouley, Papa Wemba et autres. Mais l'événement douloureux qui nous rassemble ces jours est une lourde perte. S'il faille considérer la grandeur de l'artiste, regretter qui était un être exceptionnel. Lutumba Manuel Simo, dit Simaro Massia le poète. Oui, il s'agit d'un être exceptionnel, car cette grandeur
caractéristique d'homme d'exception à laquelle je fais allusion ici, c'est affirmer le soir du jour où il expira, ou sous une fine pluie. Ses fans et tous les mélomanes de la musique congolaise se sont souvenus de ces paroles dites dans sa célèbre œuvre des années 70, intitulée Mabélé. Mokolo na kokufa kake ekobeta. Liwa ya Lutumba Simaro esilisi Congo lolendo pe Congo et Sutuki. La rumba congolaise qui vient d'être inscrite par l'UNESCO dans le patrimoine culturel mondial gardera-t-elle sans altération aucune son identité et son authenticité? Je voudrais par là évoquer la profondeur des textes, l'orchestration musicale et les pauses de voix. À cette occasion solennelle, la population de la commune de Kalabou et moi-même sommes fiers d'accueillir. Excellence, honorables, mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci beaucoup. Applaudissements pour monsieur le bourgmestre de la commune de Kalabou, Jean-Claude Kadima. Monsieur Kiamangana Mateta. Monsieur Kiamangana Mateta. Merci beaucoup. Mais assez mieux placé, devant le corbillard de pouvoir dégager son véhicule. Chauffeur ya minibus ya Pembe Eza, liboso ya corbillard, le Wola Kayango, pour te payer Mindondo avant ton bibawana. S'il vous plaît, merci. Mélomane de la musique. Quinoise. Vous savez qu'un artiste ne meurt jamais. Il continue à vivre au travers de ses œuvres. Et pour les cas qui concernent notre poète Simaro Lutumba, nous sommes venus ici à ces lieux, là où résident les immortels. Et nous sommes venus ajouter ainsi que je vous ai inscrit sur des banderoles. Merci pour tout. C'est ainsi que je vous dis encore une fois merci et je vous remercie pour l'écoute. Merci beaucoup, Excellence. Applaudissements pour son Excellence, Madame la ministre de la Culture et des Arts. Maintenant.
soki alakisi ndenge bana matonge balelaki papa wemba atuni alobi ntango oyo bino bana limolo koyela bino kokwela bino bokosala ndenge nini tokolela ye na nini papa Lutumba Masi Simaro mpona état de santé na yo lelo papa ozongeli biso na kati ya cercueil ezali mokano ya nzambe biso bana na yo bakoko na yo baninga na yo banotable na yo ya lingwala tosangani awa mpo tosuete yo boyei bolamu mpo okota na kati ya commune na yo ya Saint-Jean papa bato bamati likolo babalcon etout tolela Congo ya Zambé,
Mati Kasongo. Kasongo Mati. Mati Kasongo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite, 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 vite chez Mati Kasongo TV. Chenia, Ngouya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Mati Kasongo, Matkas, de longue date. Comment tu sais? Aïe.